Ah, oui, que makambo belé le kina Congo de il faut génération ya sikeza koya bazala prudent ba tout ba utiliser bango te pour la génération ebutaki koleka batu ba utiliser bango trop batu ba utiliser génération ebutaki koleka fort surtout oyebi ke biso tozalaka na miziki okozwa neti bafali bafere Beriti Watanabe Fabregas même nata baliko même débat bajoana tout bazalaka utiliser bato babane ko sana bango musique nedi ba chef na bango ba utiliser bango fort basalisa bango ba misalaka akove et système wana futo combattre ngoti na mboka po za petit na mboka na lobi bongo pona nini yobi musique tanga ikangamaki batebele basaki na suege musique ngozonga nango te pona ni po abone ngona ngambu mais fallait pour passer tout musique zongi musique les zongi ba ouais ensemble bazagation na ba succès te ba jibem pia na bazagation na ba succès te bon biso doyoka que succès za ntaka te succès fo solo la donc ba jibem pia na ba solo la kala na ba ouais ensemble na éviter so ba ko renouveler ma solo so ndenge nini bwana etalika bango mais lelo yo ba jibem pia na ba ouais ensemble so ki ba petit na bango balingi ba beta ba conseil babengisaka bango na bakini basalaka baminene moko je me rappelle Wera héritier azobeta concert le 25 héritier invita Wera na JB croyant que Wera na JB bakocha epoa webige Wera na JB batala na musika concert yango ndenge nini bayate pour nini babanga ke soit soki baye batu bakoloba ke héritier salimpia kapona bango bamona na te balingi ko aider bango te babosani bolamu nyonso héritier sala na maison mère oh maison mère ndenge za wana etelema na makasa we ranson te ba we ranson ba komi leona bambongo na bambongo ba petit wana tout pa na benga bango ba petit ya ba collègue ya ba musicien neti ba fere ba héritier ba JDT ba Mukentonga ba o nyonso baleka wana po we ranson sa ba petit wana carrière mobulo. Alors tala siko retour apesa bango nini libungo tulo bazwa rien bango tu ata mutu moko tazwe loko ya malonga bango tu omona bango baza kolela mutu moko somba lupango na mbongo ya maison mère azate. Cela veut dire que ba patron ba utiliser ba musicien na bango pour baloba o patron ko ko zombongo ndenge mote mais aider ba musicien na bazala bien quand même. Comme appena makambo subo pesa pe propulser bango pe ba mata non balingi ko mata te ndenge moko na ba kofi comme ba yebiga ko utiliser bato mais tala lelo yo makambo changer lelo yo ndenge tolo ba makambo changer game changer we ransoni ba obengisa yakade we ransona zeki même ebemba bato po monana donc le roi de la forêt amonana gade jibe gudu ngana bima na moi ya bima gade lelo yo le monde est changé comprendre moni makamdenga zali match balle komi siko pa e moni fali nenga azomema makambo fali azomema makambo na niveau mosusu niveau fali memeni makambo niveau bango ba komate et game changer ba faire rigolo ba omela pema mais malgré faire rigolo azomela pema quand même azan avantage koleka Weranson il faut qu'on se le dise la vérité azomela azan avantage koleka Weranson azan avantage lelo koleka JB po faire wana malgré azana elembele mazana ngoma golo na yebata maboma na yewana bazali basunga gae moko malgré ba golo ngwe basumba batikete mais baza quand même ba mal nécessaire pour baza quand même batamulunge bayebi ko tia mulunge kuma mais baza moke Weranson batutu bazalaka na ye baza esute batongo tu bagoma na bango ba warrior la plupart batawera bakoma ba warrior mundako saute bango tout fallait récupérer batutu c'est vrai Weranson alinga zonga ba concert na ki na poto
tellement za stratège atindi Sankara ye asala neti aboma moto na batutu ya Sankara azokanisaka bato babosani makambo nyonso eleka oh faire abosani te faire abosani faire soka ozala oyo neti mutu oyo sele yo basele yo babosani te basele yo bakembi na orchestre wana me babimi na zero lelo we azongeli tala azolinga zwa appui ya Bill azolinga zwa appui ya sele yo azolinga zwa appui ya faire egola bozala mayele omba basala erreur mbala moko so erreur osalango des fois c'est que yo momo oza sous erreur te omba ezala ola mwasi oke ozaki na mwasi na ye mwasi moko na o moko bo sente première fois ba bo sente deuxième fois ba bo sente te deuxième fois ozalaki oyebi vraiment donc po oyebi ozo comprendre ah makambo wango soki bokocha wera son poids ezala la volonté na bino mais faut boyeba ke wera chaka bato poids atikali ko chaba to poids na carrière na ye ti carrière na ndenge comme wana akindala jamais na ba concert abatu azalaka ta ba invité ya mona na gate ya azalaka toujours phénomène alinga ya toujours na bapokwa bomona ki falia wazekwa kutu lembele me tala falia ki ocha wazeka poids ça le tonda kite eza faute de falite mais aki pourquoi bango bayaka te na concert héritier donc siko ba masolo yo héritier telema zape héritier mo akmikanisa kaza timba mais héritier baza dernier mama na yuma to makambo ndenge ezoke nde makambo ekeibo na wera omona kaka héritier olinga kende osangana isu na wera mais azoyeba te ndenge okesangana na wera wana ekozindisa ye po héritier siko na minute oyo aza na voix bien il faut babeta mutu na fere héritier babuka na te c'est le moment donc héritier division na yo buza nango na fere il faut beaucoup misango comme makasi compétition wana et ki kosala bino kokota na distraction wera te kokota kuna te botika wera na makambo na ye aza papa bozo ko respecter botika ame ma charge na ye moko botika ye na Sankara ameka na kosala babiloko na kala wana soka kozwa bato poto eza ya bato nyonso poto eza ya bato nyonso eza génération na bino soki bokei kuna donc bino bozo konvwamisa bango etali bino tokolobaka lisusu te po biso tozoloba mpona compte na bino na makambo nyonso oyo basala bavie wana bazwa bambongo na nsima na bino donc bakoma na bagrand lard na mitoki na bino me bafuta bino eloko moko te génération oyo fo botimba bozingaka te bosalelaka bato mosala yo fele c'est ça message yango wana donc eza analyse moko ya mokie mutu na moto amema charge na ye comprendre soki aza na banzoi abimisa banzoi wera son abimisa banzoi entre-temps Fally aza déjà na Gabon na nourriture donc Gabon tosi bato baza kolela na aéroport baye kozwa ye donc bato bazoloba mwana mobali oyo komaza ndenge tala ndenge bato baye na aéroport tokoso oyo ya kosala na bon oyebi nini asuivre tomona ye na ngoma moko bayo Yeah.